boyei malamu na podcast tolobela yango oyo laha ememeli bino. Laha ezali plateforme moko ya internet epai wapi bilenge basi mpe basi bakoki kozwa sango na tina na bokolongono na bango bokengi mpe bolamu ya bomoi. Makambo nyonso tozali kokabola esalemi na boyebi ya siansi mpona mateya kaka. Ezali te mpona kozwa esika ya toli ya monganga to lisalisi ya mosala ya bokolongono. Ngai ezali Anna. Pelelo, tozali kolobela ndenge ba réseaux sociaux ezali na ntina na ba sentiment na yo pe na makanisi na yo. Atako ba réseaux sociaux ekoki kozala esengo pe na nzela ya kosalisa, ekoki pe kosala makambo mabe. Kosalela mingi ba réseaux sociaux ezali na ntina na koyoka mawa penza, oyo tobengi dépression, pe koyoka pasi mingi oyo tobengi anxiété. Kosalela ba réseaux sociaux mingi ekoki pe kosala ete nzoto ezala na pasi ya kolala pe kosala ete ezala pasi ya koyeba makambo pe kosala malamu na kelasi. Tina ya kosalela ba réseaux sociaux ekoki kozala mabe mingi epai ya bana basi ya mikolo na mokili koleka ya bana mibali. Tobosana te mpona likambo yango. Ba application ya réseaux sociaux esalami mpona kobatela yo na nzela ya koyoka. Moke ya tango ozali na bango pe moke ya mbongo oyo ba société bakotisaka. Basalela ba mayele oyo ebandaka na ndenge tozali na makanisi lokola komimonisa makambo oyo tosangani pe kopesa biso ba réponse. Mpona kobatela biso na nzela ya kokende lisusu pe kosalela application yango mingi. Bazali na ba technique mosusu oyo basalelaka. Koyekola te. Ba application ya réseaux sociaux esalami mpona kozala na nzela ya koyekola makambo ya sika. Pe balingaka koyanola biloko oyo ezali na kati ya oyo olingi. Ba notification ebatela ba utilisateur na nzela ya kozala na ndenge ya koluka application yango mpona koyebisa yo tango ezali na makambo ya sika. Lokola tango moto moko azali koti to alobi makambo ya mabe na poste na yo to soki moto oyo alandaka na réseaux sociaux atindaki eloko ya sika. Ba notification esalisaka ba utilisateur mpona kozala na nzela ya kotala ba compte na bango ya réseaux sociaux. Ba système ya ba récompense. Ba plateforme esalemaki mpona kopesa yo sango ya ete okokola na ndenge ozali kosalela yango. Récompense ekoki kozala ya eloko nyonso lokola kozwa nzela ya feedback na ba poste oyo otindaki to na ba réponse na ba commentaire oyo osalaki to ata kozala na nzela ya makambo mosusu pe ba compte oyo esangani na yo. Mpona ndenge bamakanisi na biso esalelaka ba réseaux sociaux ekoki kozala na mayele ya koluka pe pasi ya kotika kosalela yango. Yango ekoki kosalema epai ya bakoko kasi bana pe bana ya mikolo bazali na riske mingi mpona ndenge bamakanisi na bango ezali na ino na loboko pe ekoki te koloba na bango ete bakanga na nzela ya kosala makasi. Mokili ya mayele ebandi kobunga sango ya kosenga te. Soki bato nyonso bazali na basite ya mokili ya mayele pe soki ya kosala ete okoki kozanga mposa ya kosala rire mibeko to banganga. Kozanga bamakambo malamu mpona bana ya mibu ekoki kobunga mposa ya kosala pe kokanga. Soki bato bazali kotala na internet pe bamakanisi ete bazali kosinga na mokumba ete kokanga nzoto na bango pe mitema na bango. Mokili ya mayele ekoki kopesa penza nzela te mpona bafiltre oyo okoki kosalela na bafoto ndenge ya kobala pe komema bilamba ya masano. Eyi ekoki kopesa posa ya kolanda mabe ete nyonso azali malamu na mbala nyonso. Eyi ezali kitoko na bana ya mibu mingi na basi oyo bazali na posa ya kokanga nzoto na bango. Bafiltre yango ezali kofanda na kati ya posa ya koyeba yango ya solo pe yango ya mabe oyo ezali mabe na nsima ya tango ozali na posa ya kokanga makambo mingi ya nzoto pe ya mitema. Makambo oyo okoki kosala soki ozali kolanda mokili ya mayele ekoki kozala malamu kosenga yo moko ozali na posa ya kokanga mokili ya mayele
to ozali na posa ya kokamwa. Kosenga yo moko likambo oyo ebandaka yo na kotala ntango ndenge mpe ntango ozali kosalela mokili ya mayele mpe ndenge oyo ebotaka yo. Eyi ezali esika malamu ya kotanga. Ezali mpe na banzela mosusu oyo ekoki kosala mpona kokotisa bokoti oyo ekoki kozala na nzoto na yo. Senga banzela, limite ntango oyo osalelaka ba réseaux sociaux. Bakozi bakomi ete bato oyo basalaka moke na mokili ya mayele bazali na posa ya kokende moke, bazali na posa ya kokanga moke, mpe bazali na posa ya kokanga moke mpona kozonga. Ka kosalela mokili ya mayele. Na likambo ya senga ntango soki ozali kosalela mokili ya mayele, ekoki kozala malamu kosala nituka ya kokanga na yango mobimba. Eyi ekoki kozala poso moko ya mobu, to bisika mingi na ntango moko, to mayebe mokolo moko na moboko. Okoki kosala yango na ntango nyonso to soki osengi ete olingi kosala. Soki sa ndenge ozali komiyoka na ntango ozali kosalela mokili ya mayele, mpe na nsima yango. Senga yo moko, nalingi mabe na nga soki nazali koluka yango. Lingana soki ntango ozali na posa ya kokanga, posa ya kokamwa, posa ya koseka, to posa ya kokanga. Soki ozali na posa moko yango, ezali na se ya koyiba koseka mpe kotala ndenge nini ozali komiyoka mpe komituna mpona kosala mituka. Ezali mpe malamu koyeba ndenge ozali komiyoka soki ozali te mokili ya mayele mpe ndenge yango ekoki kozala na mabe na ntango ozali na yango. Limitaka nombre ya ba plateforme ya mokili ya mayele oyo osalela. Ezali na yo soki olingi kosalela mokili ya mayele mpe soki olingi kosalela plateforme moko. Ezali te kokutana na bango nyonso na mbala nyonso. Kanga ba compte na yo private pe na nzoto. Ba application ya mokili ya mayele ezalaka na posa ya kolakisa mingi malamu ya ba information na yo na ndenge ya liboso, kasi okoki kosala banzela mpona kokanga soki nani akomi na ba publication na yo, nani akoki kokommente mpe ndenge nini ba commentaire ekoki kozala. Salela banzela yango mpona kokanga compte na yo private pe na nzoto na ndenge oyo okoki kokanga oyo olingi kosalela mpe nani akoyeba yango. Tika ete ba plateforme ya mokili ya mayele ezalaka na banzela ya liboso ya kopesa ndenge ya kolakisa makasi ya ba information mpe kopesa posa ya kolanda makasi na ba utilisateur mosusu. Kasi ezalaka na banzela na ba plateforme oyo ekoki kopesa nzela ya kokanga posa ya nani akoyeba compte na yo mpe contenu oyo olingi nani akoki kokommente mpe ndenge nini ba commentaire ekoki kozala. Salela banzela yango mpona kokotisa private na yo, nzoto na yo mpe posa ya kokanga oyo olingi kosalela mpe na nani. Soki ozali na mituna mingi to olingi kosolola na moto, tosengi yo ozala na bonsomi ya kokende na laha.org mpe koluka makambo ya boyokani ya mopesi ya misala pene na yo na kofinaka na bouton Luka misala. To mpona koluka masolo mosusu salela boluki ya fonction